Ba mama tumemaka bana to bomemaka bana pendant 9 mois esengeli na bino bombaka bana malamu mama ya solo mwasi libala esengeli azalaka mayele tala likambo ekomeli ndeko mwasi oyo epesi pasi kaka nde tokomi na titre wana mbote bandeko balandi ya radio lokole esika nyonso tu bozwami merci na confiance oyo bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tobetaka bahistoire vrai bandeko bapesaka biso bahistoire vrai na bango bapesi ekozwa histoire ya yo moko ekozwa histoire ya famille na yo ya ndeko ya voisin ya moto oyebi bapesaka bahistoire wana tobeta yango toexplike bino non mpo na konuire bato mais mpo na kotire leson esika ndeko akweyaki yo okweya te to ndeko mosusu akweya te esika ndeko oyo aza na besoin conseil neti bapapa ya bwania bayaya ya bwania bama ya bwania bazalaka topesa conseil pour esunga non seulement communauté na biso bata bangala mais bato nyonso tu oyo koexplike lisolo oyo ayeba ngai komona ngai Fiston Pelende tate ya Sedek. Merci na Yannick Kinia sponsor officiel la chaîne Oyo Radio Lokole TV. Merci na Tijon Luchombo, merci to nos félicitations na bandeko oyo bauti kosi sa thèse na bango na côté ya Indikine boza ebeti otanga bakombo te mais toutes nos félicitations na de Kambu Oyo na thèse obotiko défendre mais nous aussi nous présentons notre sincère condoléances à l'autorité morale de Bamongo Nyon surtout il y a monde entier l'idée Djenga Bokulaka et Kofo qui fait des pères de sa tante maternelle. Merci na Maman International TV Show, partenaire officiel, la Sanité et Dikina TV, na Suède. Merci na Irene Machandoki, identité à Bundes, c'est à Limbote. Mbote na mon ami personnel, Tolobe la vie, Papi Gen, Yone Mankambu, Umela, Webikakat. Mbote na Tedim Fitu. L'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que là, l'autre est là. Tedim Fitu, Umela. Mbote na Maman Véron Chako 0032, Yone Mankambu, Umela. L'histoire lolo est pas si passé, hein. Kaka ne auto le bandelo wana mama esengela bomba kabana mais tala siko mama akabi a préféré bolingo que mwana. Qu'est-ce qui s'est passé passe ndeko a pesi solo ai papa Fiston beta li solo ka pona ko penie baba na nzambe et puis communauté na biso et puis ko benda ba mama matoyi likam ona obetela yo e comme na famille na biso likam ya famille na biso mais kombonde kotanga te li solo za liboye alors bi wana biso avant to bota mandi ba biso papa moko maman na biso d'abord abalaki papa moko boyi abali papa wana ba umelaki mais babande ko bota te on ne savait pas nana na ko bota te papa wana to maman na biso évidemment on avait compris que ezaki papa wana na bande ko bota te parce que maman na biso ayaki ko bota alors ba kabwana ki siko na papa po ba no bota te mariage sinbagite ba kabwana ta ba kabwani papa moko oyo papa na biso il y a qui le chef coutumier mais vivant à Kinshasa et quand on a la famille chef coutumier azalaki na mwasi na déjà botaki bana déjà soki 3 oui papa wana na botaka bana basi alors ba kambia libota ba ancestre coutume bino ndenge ele yo fo oluka sko deuxième femme abotelo mwana mwasi pona mwana wana ça héritier du trône parce que bana basi ba rosa héritière du trône te c'est impossible ya ba non mais la linga moi c'est nga mingi commence na moi si msobi non il faut ça la rendre ngwana ça va to pesa chance ceux qui mbala oya botika mwana moi sinde on pourra faire ce que bino lingona pona ko sauver coutume to culture na biso il savait que mbaya ko bota sur mwana mususu zaki ya mwasi alors il était obligé ya kozwa moi c'est deuxième femme pas bota mwana mbali alors deuxième femme mwande abi maman na biso sikoyo habitant ba bali maman na biso effectivement maman ke ya boti mwana liboso ya mobali mwana mbale ya mwasi mwana misatu ya mobali quatrième de ngai oyo ya mwasi na pesi lisolo to bandi pe ko vivre donc papa si o bande ko luka déjà dans ce coup bala mi balé déjà siko qu'est-ce qui s'est passé babonde ka papa sikoyo ora atikora ba mama mi balé wana papa yako susu mwasi msu ya mwana mukeno sima mama na bisu ke pesi sikoyo maman la biso mutuko soa à comprendre mais comment est-ce que papa oyo so kinga deuxième femme pona na botele mwana mobali pour asona héritier du trône
Na boti kutu mi balé, mais qu'est-ce qui a fait que papa, oh, yo, sou moi si mon chouchou, et pas si bien, t'es ça, ndenge nini, na kosuka ndenge nini. Kaka ne albaki papa Fiston, na nandaki na life motivation, obaki no, moi si alibala, eza malamu te gaza na ba camarades, ba mi. So ki ba mama biso zaki na ba camarades te, nde ba kambo ekomela ki biso te de ekomela pe yete. Ngana bakamni ekomela ki mama na bino. Abi muninga na ye. To lobite ke ba mambasi mabala boza na ba mite. Non, soyez libre, mais il faut choisir ba mi ndenge nini. Ba mi ndenge ni ba camarade ni ko tamba na bango po mbilinga mleka na libota na oti. Abi muninga mama na biso ye kade ça pire, na ça comme pire comme pirate. Ay maman a expliqué l'histoire de ndenge zali maramutu camarade na abi mais non, c'est facile. Donc il n'est pas tata moko na yebi nganga quoi. Akokanga mbala na okuna, akoboya mwashi wana ya misato akotika na yobi bala na onde bakozala kaka beritier. Maman peut sans hésiter pour la combattre la bolingo na. Qu'est-ce qu'elle a fait andimi ba qu'est-ce ko pa nganga wana? To ba kepa nganga. Nganga sali wa cérémonie ici bango ça va bokende boya lobi mais boyelanga soso ya mobali. Soso ya mobali oh. Ça va ba kei. Mama zaki na mbongo te. Siko atuni camarade mais soso ngana na mbongo kosomba soso wapi nga tata na RNT. Siko muninga na eseme mbano saka na pula yekunat. Abi wi to na ba pula yekunat mais kene soso moko po na lupango na bango ayibi ba no boko na bangulu bantaba ba meme ba mama bata ba soso tala ba soso ebele. Mama atika na pula ye azima mama soso moko mbali ba kena ngopanga ba pesi nganga pa sali ba cérémonie et si nango baye kozonga siko chose grave papa utaki musala ya zongi aleki kutna pula ete mbala moko pa mama atuni edi wapi soso nanga mobalo zoki aoke na ye wapi soso nanga ozui awo oke na soso nanga okendaki na ye wapi na lingi ozongisa soso nanga ya mbali awa mama siko elekele me comment est-ce que mbali oyebi kenga na zoki soso kuna ba soso basa ebele ya mibali kuna ebele pena. Et puis, nana qui n'a si matin pour la poulaille, maman a pas l'engagé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ami quand ça est-ce que moninga nanga fundinga été mais qu'est-ce qu'il y a ces matin maman boy que qui se sauter. Papa est dans la belge sur son nanga wana ezonga. Quelques jours après, grand frère na bango ya liboso. Oya ndoza l'héritier du trône. Malade juillet yepe mtapesi li solo yepe malade yeso ba koloko te la nini oh malade ba malade longi partout ba nga koloko to Tijon le chombo comment on ça nini voilà koloko to voilà yango wana abi yepe malade grand frère na bango pe malade ya kosakana te une semaine ga le ira boye grand frère na banga liboso héritier wana akufi. Donc vous comprenez, donc vous comprenez que soso wana ezalaki mutu. De ngo papa wana ko insiste papa wana esaki bino papa wana la chef coutumier depuis village parce que ça na batebelo mona ozalaka na ye master makamutu azala na ville mais ye aza héritier ya trône na bango aza chef coutumier. Ezala ba loi ya coutume na bango. Là vous allez comprendre que comment est-ce que papa yebaye ke basu soso na ye. Et puis maman boye ko ndima kaka. Yango le baka ofana mutu beta de ta dame na été est ce sont ba camarade na yo pour ba pire la te pirate mais so bino teki teti bino kaka ozala pire yo moko bo est ce que ba coutume na bango yo ba ta dame na ye yo ba la famille bango za nani za héritier to za king za nani za chef coutumier ozala camarade faut tala ka ba comme la rabou na vie ba camarade mso au moins na ozala na ye bo ba kamne simba raté. Il faut mais camarade comment est-ce que ce que nous avons coopération et simbarate n'engani il faut tala le roi de comment mettre solo entre parenthèses abi papa Fiston lisolo la robesa lisolo la ngobeta jour mususu mais les lotés a flasher nga kaka abi masaka na camarade wana ye sera jui moi si abali moi si soit usé mais qui a kobota moi si akufa kaka. Moi, je suis kaka. Akufa de aso de congolaise. Si quoi akena akena sur na bata ekolo mususu. Ekolo a même chose bien basi ba kufa kaka. En comprenant basi ba kufa pour nani. Par rapport à comprendre que non
tipo yo azaka peso na code ya famille bangolo mo ande mo so code yango zaka nini code ya famille zaka nini so code ngana tinye code yango za nini osoki pouvoir soki ancestral soki ngani soki ya mbongo mais pouvoir mbongo mais pouvoir mbongo zaka ne parce que master on pas za ina mbongo te mais pouvoir ya ngani akufisa ka basi boyo ayi papa fisto master aso to kena coopération et simba kaka te ata cop na nga mo na business ezaki dia kitoko tant na memeka boyo eko simba te donc awa te rapena ko nuire ba tout ka rapena ko peine bino communauté na biso talaka na ozaka pembe na ye o fréquentaka nani pire yo que ça soit kota mibali to kota basi muninga munga ya mwasi ozaka ne chaque fois soka ozana ye ya pesa oka posa kosala mabe posa ka boke na msana bar boke ne ga eske ba tonto ba vandi bo ngara wana non mais soka sa yo mo makancha ya kati il faut bulaka po ba te bele ba kufa liwa na bango te liwa na bango te pona influence baninga voilà bokomi entre parenthèses to zongi abitangu ya na biso siko akufika be ma ngai ba moko do kolokoto wana do bambuma na silinga do ngana biki donc on a vite compris que c'était entre ngai to ya na biso mbali ndenge bazwaki soso ya mobali bapesa ye kuna se yango ya na biso mbali akufaki ya akufi batue na morgue epesi mbutu babiu wana ngazaki na ba 14 ans ba 10 between 13 ou 14 lo mo ndengo wana ya akufinga na komisiko bien wewe kana utolo papa za la famille chef kutiba bi jamais mwana na ngako kufa ndengo wana te il faut que etalisa ngala okende talisa nana bo mwana nga oyo ma famille papa ba yuti mboka ba ye ba ke kotalisa ibeme na mo kutaba bimika ba ke kotalisa babi papa Fisto mama na biso tuila muzi ya zaza mama cha poa kima ko mama bada kima ngaki mona mkendi ngwana je crois entre ba between 10 na ba 13 moko wana mama kima mona suta kima etant ba ke pa nganga kuna ba ketalisa ba esi bango non mwasi na onde pona le kamne na betele bino wana ayaki na soso wana ndezaki mwana apesi mwana do a sacrifier mwana na ye pona bolingo na ye sans le savoir tala makambe comme na option na vie bandeko epesi kanda epesi mawa papa tanga zongeli mama so na ndako bosiko mama déjà tout la mwisi azaza gite epesi passe mama kenda mona sute donc mama na wanga liboso na abi a récupérer biso sur que sur ndako ya mama ya liboso bobenga teto salon live na biso ebongo bokobenga ayi mama na biso bana kenda mama alaki na chance mabala ko sakana te ko ta ke wana a umela ki ko bala su pede botika ko benga to sa live e mo bokobenga ayi mama kenda bala PDG moko su ya munde compagnie munde so na tangi ko ya compagnie boko yeba PDG donc mwasi na ende ya mama na biso pesa passe abi na mona ka su mama na biso te ti na ko mona mama na âge ya 20 à 21 ans tant que la moni mama na âge 20 ou 21 ans et les gars ba moite mama na biso ya solo bandeko please boyo kana li solo silinde bo bengi boyo kana li solo please to comme la suka déjà to conclure abi mama yo kufa na mona e na âge 20 ou 21 ans voilà abi papa fita pêche beta li solo o pona ko peigner ba mama za mutu ya mayele abombaka bwana 9 mois fois yeba yo zo kende ko sacrifier mwana na yo sans le savoir pona bolingo na yo quelle maman abi pesa pasi tango abetele biso lisolo wana mama ndenge abalaka liboso o mosusu ya malade ne grave malade be ngana zo vivre nga moko pena boye pesa pasi tango ya kobetela biso tuko na regretter ko sakate s'il vous plaît de votre canal on va conclure maintenant voilà abi papa Fisto benda ba mama matoyi to ba ngo so kepa nganga marabout mutentela sengyo yelanga soso yelanga maki zaka ba signe ya mabe déjà mama ba fongola ka misu et puis biso ba na nzambe pona nini ko kende ko luka pa ya nzambe pa ya nzambe te me yo lipa ba bata mokili papa Fisto donc lobaki moi si ali bala rosa na ba camarade tout ça qui na raison parce que ceux qui maman la biso qui ma camarade te idée wana okende pa nganga ngeko sala te ya na biso mbala nga okufa te ya kufaki pona ba camarade
epesi pasi te ya bandeko. Te ya bandeko basi mabala botala ba camarade bomema. Bosaka na bango ba camarade ndenge nini. Et puis yo maman il faut avoir un esprit bande ote ko pene bino ndeko ma obenga yo pona chance kingandi oza chance à vie chance à boye yelanga soso yelanga maki yelanga keba na biloko wana bandeko okopesa mutu sa le savoir nous ba liboso ma ile sima to penyame bandeko to penyame et puis si passe. Merci na fidélité et confiance ne vous pesa na émission Radio Lokole Masolo la chaîne Nabino Radio Lokole TV et solo lelo esuki awa bande bozo benga sika bo poto kombongo na suka déjà moi to compter sur date pour appel et soya déjà alors boyo ka le solo bo commenter bo pesa de grâce la pesa conseil té pour salama déjà a betka pour peiner ba maman na ba papa papa fa continuer mon papa a dit sévère fa ya continuer qui sévère wana alinga beta yeba l'histoire peut-être avant ya kufa ba inga yeba qu'est-ce qu'il faut faire maman nenga mesa ko bala bala na ye abala ki liboso abali papa et simita kimi aki ko bala su mbala msusu abala na tembe ba ko benga se meki mbala combien. Merci na Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, qui était à la caméra aujourd'hui. Merci à Chris Laris Pelende qui nous a aidé du côté de la lumière. Merci à toute la famille Pelende là où vous êtes. Mbote Nabino, Longonia, restez branchés sur les antennes de la radio-télévision Lokole. Ndenge to ba chaque fois, soko na beso to beta li solo na yo, to ya ndeko na yo, to ya muninga na yo. To lingi yo moko le ka live expliquer. Témoignage na yo mo quelconque ndenge ndeko mo abengi sa pesi témoignage ndeko prochainement to betela no sur ba lien ndeko abengi sa pesi so na ye ba lien to ba pacte auto sinara sa le savoir na kibana mukena ki chéri oyo et ça a ba conséquences to ko betela solo ya ba pacte auto sinara to ba mukena sans le savoir na ki chéri ka Karine nanga oh chéri nanga na kibana mukena ba pacte sans attention ba papa to bena ba matoi prochainement ne ratez pas to betela solo ya ba pacte wana conséquence na de peste solo conséquence ni elle ninga kimukulu benga biso na numéro na biso rédaction plus 27 67 64 320 85 okozo biso soko biso te tika lisolo na tika audio toko beta lisolo na yo kaka ndo ndo betango soko ndo tanga kombo na yo toko tanga kombo na yo soko boy tanga kombo toko tanga kombo na yo bete kaka ndengo lingi. D'ici là portez-vous bien, santé de fer à tous, chap chap. Et tchara!